une chaîne YouTube et aux autres maïe connaissance donc maïe plus. En tout cas, Terroir des Anges et même le magazine et à Sika na Congo ya qu'est-ce qui questionnaire sur le humanisme. En tout cas, bandimité et si quelqu'un sont besoin beaucoup ça na retard la magazine ou pas maté et il y a une pepe ya Sika et il y a kitoko pour sepela. Na dit que la banda ata ozana kanda ata ozana ba stress ata ozana nini ozo sepelisa yote kusana otala qu'est-ce qui comme ça et pour ça bino ese makasi qu'est-ce qui tokola osala mondeni ko yera ba paroisse na bino to ko tuna bino mituna donc pour la kisa boyebi ya mondimi moko na moko pamba te papa simo ki manga ngani chaque fois zo ba ete bokoko to ba bokoko na biso. Donc, tokoya na bisika biso na section na bino to paroisse to ba commune to ba ko mukabwana na bino to mituna to pesa bino mituna to zwa mayele na bino biso pe biso na pa na biso to bombeli bino pe mayele biso ko bino boyeba kite donc à travers Terroir des Anges to yebi ete boko biso mayele ya makasi ya koleka donc vous s'abonner massivement pour que vous soyez en tout cas, il y a des mingi ezati to bombeli bino kaka esengo boko sepela